Réflexion nanga ipo nanga. Soki nga kuto mobali uta senga nga permission. So asengi nga permission. Oleka tromper nga po nanga. Na uzala contraire batu nyonso na kopesa ye permission. Na pesa permission po batata kala babalaka basi ebele. Mwasa liboso balaki ko respecter azala kola mama. Bazaki pe basi mo bazaki na botosi. Muninga mona zo souffrir azo aider pe muninga na azo aider pe bana ya muninga na ye. Po bike bana na bazaba na mobali na ye. Donc faut baza bomoko au moins mutu na fazaka motea mabe akombo bunisa muninga mais mutu bunisa pe ka muninga basi amibali. Mais na basi musu bazaki mwasa liboso. Mwasa mibali ya misata mine mitano bazo to sana. Po nga pona ngane na sali ni nanga ide nanga pona ide nanga vraiment nga so mbana nga senga permission na opesa na ngai ba déception na mukileze belé yo ko ede ndeko na yo ndeko pe otie na ndako alikuwa ba problème au moins la mutu mususu mbanda soka comprendre que bana oyo ya mobali nanga bazape bana na ye au moins moi na la mutea mabe mais soka comprendre ngo menga pona nga te na kuma mona ba passe bana bike to ede ba ndeko ovanti pe na ndako na yo mais yazo la intérêt na ye abandi ko betelo bana andi ko salo mabe et la camarade ovanti na ndako akomi ko sali bien mais yakobo so solo mabe mais biso na poto yaki to sali ba famille awa to yaki na mama te tata te yaya te oboti wana ba difficulté makambo ebele mais suna biso zaki to sunga bandeko to sala boy mais fait de compte to aider bango après bato yango bakomi wela ba intérêt na bango ya bana na bango bakoko na bango tie na ndako na yo ndeko zo betelo mwana ba mbata parce que mwana subi jita so bébé à 2 ans il y a 2 ans et demi pour ni colère azo kokanisa bana na ye kuna na Afrique watiki ya kanti nde aye ko yede nde ya yo ngapo nga so mbala nga senga permission surtout ko ba fille musu bazabe mpoli o ba utaka kini so ka senga permission aniati enana aniati ayebisinga ali total pesa kuchila monoko mais so na ya logique a senga permission na bise papa na paso ngona zoka yepo zoka zwa nga pe so to na mbongo te biso to ko bala ye nga na ye to bali ye to yebisi ye bondengo yeboy oza mwasa mibale me bona wede nga na ye soki oyena bambulumbulu okay yo tambula eza to kangi biso mibale to bandi biso mibale pe to sukisa ngo donc respect nga na olingelo kwa ndeko nanga alinga bana nanga lokwa bana na ye so ba boti tampi eza problème te po ebike bana na boti bazaka bana mobali nanga donc makila wana eza makila moko donc nga pona nga na osali loko te donc ide nanga yango yo mais soki un jour moteme ko sepela na ochango na video mais yo kana no ide nanga bongo opesa nga commentaire nini oyo nga okolongola nini oyo tokoki kobongisa bande yeke bandele ya audio na tie après tant na ochango na video ou bien kaka na audio bye bye.